Mais bino ka batibu ndoko yo bengela biso full boss awa yo zali ba mapango zo somba maneni muninga zo somba patron somba mapango bino bobonga te to alors le bara potoloba biso to landera nde maestro kuna benga ke full boss ya on peut biso to lo benga full ba mapango yo mona te parce te na mona ngote ah te na mona ngote yo na video na mona te na mona ta lupango ne ngote na mona ngote na mona lupango ne ta ana mapango souffrir trop qu'on a bien orchestre maso ba memio matadi onde ba memio braza so ba memio braza onde ba memio nini Afrique du Sud so ba memio Afrique du Sud onde ba memio France orchestre nini ndeni so memio matadi onde ba memio papa na biso to voyager to ke matadi mais faut mona ba tu niveau ba pour ça na pembe na ba zolela ah OK matadi ya ba tu na liste OK nous y chance na papa matadi yo ba tu ba ke ndo fele na ba camion a diembeli bo ke matadi ata kuto mimoni si boyo koti na biso felo ke matadi yo zo otangela matadi faut za malade a changé c'est vrai pe atinda bino nozonga na atinda bino bowolo la maestro Fabregas oui to wolola ya ta ba deux fois trois fois to wolola et pena to wolola album na ye simbité ba na ba direct na biso so koti otalo romona ba biloko ngezali ngana la mta archive ngana la mta archive mamunya sa lobaka na lobanga na sala e na bomba kango na la mta archive to lola e pour album soit disant album est simbité mais lelo tozoka nguma tozoka nzembo banguma tozoka nzembo nani ya je me rappelle encore e bandela lovo yo to yo kona banzela kino liwa ngana wana ko tutango ekota ki déjà siko biso tozawati ayebi singa lobi Dieu merci na quitté Villanova mais to solo no boité faut ya na parler to solo na komi na parler to solo li na lemba terminus avenue Kama numéro 20 to solo li te nga pena ndena bwana na la calcul pena au orchestre zate bani na besoin bana ina ba accompagner ngai tout ça comme ça tout ça la te vamba biso to za batu oyo to motiver au tsanzembo mo e pa ya guide suprême maestro Fabregas c'est ça la succès. Mais beaucoup de grand maître na te grand maître te wana lega to lolo baka kona soni comme grand maître soni mamunya to lolo bani lelo mambo lukuta siko una bi ko l'orchestre lingi to loba aza grand maître siko biso to sana yo ngol ba ke yaza ki grand maître te aza grand maître te obanda bango mabe invitation ko la ardoise mais avec divers invitation en bois netika kabasali ya mona Joseph tata moboko ya Yesu grand menuisier invitation en carton na ba fololo nango jardin de Dieu invitation ya boy bongo ya mukolo fait ilata mabe maison divine a bosali binote a tcheli binote promotion ngolé ya pamba maison divine bali ngambo ka boité vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez! On n'aime pas le pays comme ça! Très heureuse de vous revoir sur votre chaîne Congo et c'est officiel plus télévision où ils ont émission na bino que j'ai chaud que j'ai moto émission où ils ont émission il y a vérité et puis moi tout il y a chaud. Mon est dans le show émission ils ont chaud. Franchement, on va mettre le show, les lots, bateau, bateau, la mission, il y a à boire et à manger. Bateau, pena, on se retrouver, au balingaba se retrouver dans ma cambo et ça, l'émission, on se retrouver. Un grand merci na yo, Armel et Ombo, pourquoi pas, na bandero na ngagno, surtout na souhaité bango bon début de la semaine, notamment Katifola, Joyce Tumba, Long Jam, na pesi bango bambote belé. Encore une fois, merci na Berlé, Vengamentu, Ngamete, c'est à Roubeba. Bon début de la semaine na yo, mon boss. Général manager Clovis Fimpa motema ya mama Doris Fimpa na pesibino bambote belé pour na tombeli bino semaine malamu na pesibino pena ba semaine malamu pourquoi pas na grand prêtre Maya Moto Maya tout moi le sel griffe rolata parce que le 29 makambo peso sila ya tembe peso sila o achaki temba o mona ya n'importe ma moto ma tout moi motema ya mantimba na pc bambote manzuzi bambote na depuis Bruxelles. Encore une fois merci na Janine Tambo business nazanga mokote na plateau na lobara musenzi aza musenzi muto a comprenant SMT ata
a commis milliardaire soka banda okinde classe éducation civique et morale a comprenait en côté a okufa musenzi poza cours o ba apprenara mutu kibo muntu ozala mutu e ba vivre na société soki oyekola ngote e osunga yo ezape tarte ata ba cours par correspondance ezali yekola SMS éducation civique et morale pour ba tout ba découvrir ki musenzi na yo c'est comme ça nazanga mokote wana na betara cité pour na ba tout ba tala émission surtout sur SM nazanga mokote nana Dieu merci mpaka na ebité na benga ye molobeli ya artiste moko songolo mpaka la ya mboka to solo la na bo découvrir nini aye molobeli biso je sais pas si Armel Ombe déjà prêt pour faire les langues invitées. Bonjour, Dieu merci. Ouais, bonjour Clégie. Santé, ça va? Santé, ça va par la grâce. Santé, Gitoko. Santé, bien carré. Si autant, bien non, bien pépélé. Si on ne peut pas pépélé. Vous avez pépélé libre, donc moral, bien fandi, bien carré. Bafan au batala radé merci. Au balinga radé merci. Ouais. Le roi ba Nick Cheta, section. Musique. Si. Ce qu'il faut le banabango le roman avait mission bando le banabani. Eloko na kolobana bango eloko bango mo baluka ki yango yeye donc eloko baluka epena yango yeye baza déjà branché pour baza donc baza déjà osepela bisika baza donc nde toya obetara pembe na pembe o bango balingaka pembe donc toyende pena na pembe pembe galve donc so pembe na pembe to banana pembe na pembe te pembe na pembe ba tout sotom so ba comprendre ngo bien te pembe na pembe lingolo ba vérité donc pembe la vérité ba tout au montant ba tout ba moni ouais ba bibisi ko wuti si nazala nga na posa otanga kumba mutu te makambo yo koloba batu ba comprendre ko loba na mutu boy oloba na mutu boy parce que aizara chaud aizara polémique bato ba otala nga ba yebi na loba ngo émission na ngeze émission ya polémique ya vérité si donc c'est comme ça mais nga na bando pera na chaud ba benga nyo ne loka bato che trouble ba benga ne loka bato na che trouble na liste ozata te liste on a lu en liste buzoba na liste ana ko ko tsana mamba ba liste on a te liste ana e 20 ya liste ye pona nga 20 ya liste ende pona pa liste ye pona nga ba moni ke nga na bimi na tike ngombi ba tutu ba mo sa ba déclaration pour na tinde voice na groupe na tindi voice ale ba mission ba tikale bon pe ba bando sala ba voice ale nde ba te ba bi te to kata hémorragie o ya ba liste ponde komo yela fomba mo ba rapidité mbala moko temps bazui batindi liste o ba mission o to ala na ba bango oyo o bazana liste te donc ngako telema mbwa kala kutu déjà de otenga magi nazana message na sala ba capture makambutu na ko bandola action moni tanga balobini sala tala vidéo tala na ba preuve donc liste ya mu pepe wana ngande mutu na luki va wana ningisi ndengo monisco ba mission ba comme revendiquer ba droit na bango alemba mo te bato photo kata bona liste pe bosa liste bosa mba mo erena bato boko kata te bokati ba na musicien ayemba des albums bokati ye nani wana bakati to ba mission bele ba mission roi ba Jididia grand chanteur ténoriste ye tia fanda boazo yemba te ngesala nga passe na ta bina ba kimpuwa ka ba yemba mena ta Jididia moi no niveau yemba ka soka kena ba orchestre mususu mais na liste au mona ke ba kombo ezate o ta ba petit na nga senior ndombe ayemba pe na nzembo yo nini ya montonio ça na problème à love ayemba bébé bongisa bizale lipoto fanda na liste kombo ezate tasco au niveau donc elle liste mo basala qui on a trouble la vertige vertige ok problème nini au besoin na ex patron na tolo babongo boelili bon ezaka problème évolution hein mutunyo son avis ala na posa a évoluer mutuma to linga fandika ne sika mo évolution ezate ozo souffrir ko futa na facture mai ya courant ozo ko lesa ndako te banate donc voilà et puis biso to fanda na orchestre mo boyete na yo kaka biso to ke mbakana to ke ndeba ba Congo na yo kaka biso to ke ba Congo jina o ke des États-Unis biso to ke nde soki kwelungongo jina o ke de Paris pendant 4 ans. Mutumota osepela nelo kwana. Donc bino so réclamation en plus c'est ça évolution zate évolution exacte ndenge pena bo bandaka obanda orchestre ngamna banda orchestre oui ndenge pene bo bandaka na ndenge bo komi lelo évolution zate donc mututu na vie ala na posa évoluer ngabeti âge orchestre wana eza âge nanga
na kata orchestre wana so to tse en dehors ya wana esika to yebana na mutu nanga eza siko banda 2005-6 wana zepa na biso abeta na orchestre vient nga Kaloji yona bibu bino pena beaucoup ça biso na suka ouais mais eza show biso to linga show to sala show tout ça boy tout so la nanu pena pembe ouais baninga bozo mituka yozo ba révolution ezate na bisika bon bat bazwa mituka est-ce que bo contrôler bilongi na bango te bo mona mutazi mituka botala pe bilongi na bango bato zolo babazi ba mituka wana eza babana ya ba commune oni kisenso eza bato ba kisenso ba bazwa ba car mais bango pe ba bazwa ba voiture okutana na bona nzelo mona bona ba voiture faut tuna ikenda wapi kasi ce qu'on comprend no tuni na tuni pona yeba po ngana ibazwa mituka te bazo et puis obika bana kisenso famille razon te famille présent était mutu apesa mutuka wana papa Zéphirin Nianga apesa les seuls musiciens ont voiture à bien et ara famille en orchestre vient de Zéphirin Nianga mutu apesa voiture na mona pe kala Zéphirin vient azana ngape na mona ke sultana ebite so azapi mais azali azali na mona pe ko ba mituka yo bi zala alsude kenda botola ba balela raison ba problème o kuna o vie voiture ba pesa onde ba lukela nga problème voiture mba sozo ke ba pinezo lenga o kuna vie voiture un jour na moteur ko yinga na nzela mais ya file ndien solo wana nga mo pena na témoin mo comme suta otambula na moteur ekwei ayi bi file ndien sikaza awanga na ngote ngane to otambula to utse mission to zoya to komi na croisement 24 na Prince Kasavu on est wala vitesse to ndeni to zoya ne voiture union se tambola kana nzela mbala moko pou moteur ekwei banga ba tout to dae pou ba gange ce que sengi ke to kiti pe boy bat ba moni biso ba bande suko we ko wolola biso ba musicien na nyo ye ba mituka mabe pola tala mutuke ngo créer accident donc mutu azwa voiture wa fanda moi poser fambiora papa Zéphirin Nianga pesa bino bo reconnaître que mutu moko ndazo mutuka bien oui fambiora mutazo mutuka bien ko yo zala na boîte parce que yo yembara te ouais bo bande ozongwa ba mituka po yo po zala ka tang bazwa ngo ba pesa abani si bande ozongwa est-ce que balo zonga na na yebite mena la yo kaka ba tu ba sa ba déclaration soki moteur na njili soki loketu nango soki na kitambo magasin soki mukongo nango soki na baka ya soki wapi ngana lo yo kaka batu balo sa ba déclaration vrai motif oyo so to bito comprendre bien eza nengo lobi évolution na ba sous question nango eza na misu eza wana eza ke motonga na lo travailler ni aza motema mabe aza mutafuta rabino mozora enveloppe afuta te masa nanga marko mopanzisa ngwana lelo na Canada ouais marko mopanzisa ngo mutu nanga masa nanga pe de long benga marko tune so razwa mbongo to azwa mbongo na yebaka info bo ndole ka TV fele bolinga ka TV wano fele te aleka poto teka te ba opese le roté mozolinga o teka face po lobby okokipe ko se retrouver tom sur orchestre morbo ya munene bon orchestre munene te par rapport à orchestre eza na Congo yango ya mwa muke par rapport à ba homme sur eza est-ce que c'est bêta France yakinda c'est kenda si to beta ta na Brazza pamba te Cameroun na pamba si to beta kuna na Brazza non plus beta te non to beta Brazza te to beta Cameroun et bon no lo banoke biso mais beta Luanda na lobi beta Luanda fo zo ngolo wa Congo Luanda fo zo ngo Congo et bon no lo banoke beta pas Afrique du Sud et bon ngana zolo ba France les États-Unis ba nini ba mboka ebele ka fi ba fi si nyoso na ba Luanda nga mona ngo Congo et no lo banoke yo kanti biso esala biso esengo ngai na okende soki kwelungongo jina peme fake États-Unis na Francesco Totti grand domaine ya génération na ye akanga bango tu okende États-Unis ba ke ba Paris biso ba kwelungongo ba Kasangulu to ke ndanga nzela Kasangulu mais lelo mo reconnaître que bango kuna ba na mo level ke bino baza na mo te ba leki biso mamni no lo bino bolo ba orchestre na bino leki ya te non te oleka te lelo trophée musu se koti papa est-ce que biso mambo trophée ngutu to yebi yango bosa na mambo trophée papa orchestre na papa tayo mo pena elo ke bimisi ba jeune leader o lelo ba otsa makelele yo lo ba orchestre muke eza likolo ya blague te mambo ba sali biso ta cheville nango
to tika lo sala ngota nante Nante. bino bosala disque na liboso sala succès oui ou non disque ni o liboso bimsa na eba ba komona ngote ko sala ko bimsa disque et sali succès el ngolo bateri ya onde makambo ni kasi makambo ya na succès te bon après ce succès ce ko to kenda ki wapi to sala gini eloko e comme ça ngutu carrière ni on so biso tozo sala ville on to beton combien de fois gomba pamba gomba bobeta ba chetemba bobeta showbiz $100 la showbiz showbiz on appelle si présent héritier watana bimbote si kaza gogan bientôt chemin de la gloire tozo zelango to bundelango ko beta donc voilà to beta showbiz na sepela pena sur toi héritier ayaki on sentir pena que Théo Watanabe kota pena bo sentir pena ngulupa ya bato e kota pena biete kama et ça la plaît héritier mtatek sabi kana solo baba ba hoyokas fona lo bana kula ni po ba yoka na ya on appelle si mbote ngaye moto na tembe chemin de la gloire mais $100 ana yo ngolo ba ke bato tuba ya rapona wata bato basumba ba biete te ngana moneka er présent héritier akoti ngulu pa bato ba yaki on a bato ba larme ba yaki on a ba koti ndomoni ke esala ki maswane sala e plein ya on appelle mais bobeta pe na nini bobeta pe na chetemba na chetemba oui to beta pe na chetemba to beta ku deux fois Zaville to beta ku deux fois na temba Zaville tembe zaka kombo temba mambo eleka na kati yo bien mamnini bato ba otala biso bana posa show amelo ombo show ba image en temba ngo ya la ba image en temba ngo za yo yebati bino ndezala na ebita biso bato sala ba promotion mona ba concerne biso bato sala to yeba ke ndulo eloko te ndulo eloko soki to lié bien te le roi ba ki par na bango biso te surtout na domaine na biso et puis eloko ye kamusa ozoluka ba selo musala ndenge yo lingi mais yo lingi ko servir batu ndenge ba lingeli te soit ndenge bazo mériter te bazwa to zamite mamalamu ko tozala mitema malamu olingi bat bazala no bien yo pe ye kola kozala na batu bien c'est ça ezala bongo yo zo luka bat bazala no bien yo lingi kozala na batu bien te kozala na batu bien ya zala na bino bien te atika lo zana biso bien botan bozo ba enveloppe to mona na TV na biso tala tom susu batu tozo comprendre maramba bien te au moni orchestre wana artiste na biso auto zolobelo artiste auto lobela alongwe Villanova ngamna solane na téléphone ayebi singa lobi Dieu merci na quitté Villanova mais to sola no boité faut ya na parler to solo la na komi na parler to sololi na lemba terminus avenue kama numéro 20 to sololi te nga pena ndena bwana na la calcul pena osala orchestre zate bani na besoin bana ina ba accompagner ngai tout ça. Comme ça, tout ça la te vambano. Biso toza batu oyo to motivaye. Au Tanzembo mo et pas guide suprême maestro Fabriga, c'est ça la succès. Mais beaucoup de grand maître na te grand maître. Wana les gars, to lolo ba rapona Sony. Ah comme grand maître. Sony. Mamunyo to lolo ba ne le mambo lukuta. Parce que on a bi ko l'orchestre lingi to loba aza grand maître. Parce que biso to san. Yo ngol ba ke ya za ki grand maître te. Te aza grand maître te. On a vu que maître maestro Fabrigas, grand maître Lombo Makiadi, c'est ça. Ah, c'est na banderole bochaka ye grand maître. Te bato ba komara ba na banderole ba tsaka ye. Ngana sela ke ba banderole te. Papa ngana riska ba vie avant le bon malboso ebima. Après ça $20 à pamba. Na 4 banderoles. Faut que na commune opé sa mbongo po batsa nini. Bora na batsaka wana numéro. Somba basinga banzete bato ba romata po batsa banderole. Na risque mais bino ka batu bondoko yo bengela biso full bossa wa yo zali ba mapango zo somba maneni muninga zo somba patron somba ba mapango bino bobonga te to lo ba rapoto loba biso to landera nde maestro kuna benga ke full boss ya mpe biso to lo benga full ba mapango yo mona te place te na mona ngote te na mona ngote yo na video pango mona ngote na mona ta lupango ne morote na mona ngote na mona lupango ne te ana mapango wa sumba au totala na bate na bien honte ngana bi ke siko afanda wana futela na nini koto ke neti rai nini babenga ngoni nini o kitaneti na se na rai babenga ngoni poalo te asomba te kuna nda fandaka afuta na zala ngana ebi ka yango
papa ngai bato pesa mbongo commune li mbongo nyonso mbongo esili bato mata batsa banderole ya reculer devant ba déclarer mbongo ezate na mata likola piqué ngana mati likola piqué kasa vubu bandal pour notre banderole na glisser le ko na makadam batutanga pour orchestre wana nga au bénéficier na ngo na risque na longola drummer longola Yannick Yannick Beba drummer na yowana waza chef d'orchestre alors bete pas faire atakuna la obetanité mais na longola ekuna pona mema na orchestre pas faire alors bete pas faire ala ke pas faire azalaki kaka pas ya faire abeta kate kansi na longoli si ekuna na yene boye esiko orchestre salama na mte tala ba risque ngai na matana podium na tengelo ba biloko nga na sala na matina podium na elie lisa ba kombo ba tabwaka na podium ka biloko bino boye bia sala wana alongola papier na banani we mbongo na bango ba pesi mbongo te na kobuka bango te wana na concert ko ka ndenge na bandal na nini na velodrome concert moto uta obeta na velodrome boye o mutu maître na biso ela ke papier boire mabanga betango sabo na image nango sabo apumbusi papier pesa biso ngo awa to nga ba preuve be ali nga meto zoka zoto luka preuve na ko pesa ngamle naza pre awa yango na lobby bato botala ba moni yango na lobby na otinde nazo tindelo soto si solution na otindelo ba image bato mikili babi garçon zalande boye opese lisa bwa kabiso ya bwa kili bengani yo raciste to amati likolo na landie na munoko ne azoyebi sanga bi Dieu merci yo elanga batu te po nina bwa kelako nabi mena matena podium na lisa bwa kelanga batus obengani nga na lisa bisinga bi sike pena zape na ingra na mutema mabe na makambo yo selanga na orchestre ngape na bengano na papier c'est qu'il a faux yazoloba wana ba théâtre beau ça la tonde non comprendre mutabengala kiyo ye mokolo ba ke ayebisi ngai abi Dieu merci tant que doyen orchestre au salitro yelanga européen nga 3-4 combo batu na bois kelon album utoleka na ziliste yango na tseba combo batu na nganya so ba Pacheli Mabulana ba Gilles de Milano na tsaba Pacheli Mabulana ko roi de Lille na tsa combo na ye apesa nga mbongo na tsa combo na ye ekomi boye batu ba bimarate après nini na komi ko bondela kae to fandi pena boye ngam na sela ko musala obwa kelinga batu te mobengi petimo boye ba petimo bora ba yaka wana sur la parfum ko théâtre na nzoto moi mwana mwasi ba bengi ba yebise alali na ba bengi tinda ba kombo to bwa kelo batu ba bwa kele batu menga mutu na sala makambo po lelo makambo ezala ndenge eza ba bwa kelanga batu te lelo na zwa problème na ba batu wana ya ba kombo na bango Pacheli Mabulana na nga na suspension orchestre et sika za Hollanda nga ebia na zwa suspension pourquoi nga na osoli libanga yo pesinga ba bongo kasi te ngona zubo siko mutu ngo azeli ba mabanga azomona ba mabanga te eloko asuka nini na yo sala wana kopa to sala ngai na chef d'orchestre et aku copte national Pacheli Mabulana bia niveau ba bwa keli yo pena ba bwa keli yo danger tinda ta koka to pesa ta prezamela ndatinda $200 to kabula ngana chef d'orchestre nae po babwa kae wana babwa ki ye déjà na compte na ngai na pesa da kombo babwa kae na lia na ngape mbongo sko koka atinda ki ngam na betimba atandenge zala na musique nde babwa kelo ezelenge atinda tambongo to piano ko amela koka jonga zui atindi $200 to kabula ngana Yannick chef d'orchestre sko jonga ramoni ke eloko zo marché ta mona ra flou na flou so ra zo numéro ne wapi abengai ayebise ka pesa ngambongo na yo pesa yeba nino ebika alo babongo tena piage mbongo po memela yo banini boye ba motangela ngana ba montant oyo ngana yebi mutuna makolo te ba mbongo wana ya na Pacheli na kota na konta mabanga nanga lelo ba bimate ba Gilles de Milano wana otala ngana minso azana Italie ngana toma na rankine ala gindeti to wana ba rentrer boye ba moment ba fête alors sala na sala dala problème banda kala uko problème ezala ndenge nini bon banko ya za musique ye kutu adam mutukutu ba mambo oyo ngana otso vivre na ipana e ama ngana ro vivre te ngai na 2005-6 vient nga Kaluja longi BCB ja sali orchestre ngai mutu na bomba bango na kata Michel Bosso to recruter la Ibrator mpiana so ba ebité une semaine Ibrator akenda nde bango ba yaki Kaluja ke poto ngam na bomba ba musicien na biso wana ba ya répétition au mona kutu ba répétition
yena Robino bale ba mission tuna di ko milito ala team wata ba ya pena répétition bo moni pena imte répétition a ko yemba te azo lenga na nzala lia kite yana nani ba ye Robino Diego Milito o ale na la team wata na pese mbote mansananga vous comprenez ba ya pena ba répétition bo ba zo lenga batuno ba lete nzala ngana ozwa bango na mimi bango na ba image o ye moko azoloba o ko tsa on émission na ozwa bango na memi bango na restaurant na lesi bango na suka bozo ba transport boke banda na 2006 to beta na fiki na brasserie na compte brasserie morobo mission na biso mo ya ngiringiri le roi to linga tribalisme te biso ba na funa na moni mission na biso wana titilo na pese mbote ala ipe na Villa Nova na peut-être so azakaka titilo menacé na podium abeta ye abeta na yambala yambala ouais abeta yambala oui abeta yambala na podium ngai mutu na telemela yango nese yo bete ozana ni orchestre asimbe na totando bete nganzo téléphone abenga kaluji na bive titilo talabo abi longola e nini teni alati a bete sous concerté ngam na kotele na bando kote na 2005-6 na aidé trop na Robino wana chapeau liboso Robino ala ta ya kitoko ngamu tuna mema epa ya David Lubamba ayebi chapeau liboso Robino yango na kotalisa yo chapeau liboso kitoko neti oyo lati boye po ala tongo na vina ye ngamu na mema epa David Lubamba petit na ngamu akenda Canada tongo na mema ye avenir ngir tende kola na sosa David Lubamba pese chapeau pese na bâtiment ya bien affiné na mweloko na yo comprendre ezandenga secteur abato akuna côté ni soko le kima tete na bezana to qui pas toujours pas yo au bénéficier na nini ne lo côté na zéro na bimi kuna ba problème abato ba problème abato ndeni te bo na lo ba ke batu ti le lo balandanga pona ba mbongo na bango mambo ebele na bimi na ba problème oboni nzele to ala nzelo bona te banzele en général mo banzele o to ala na bango ndeto sala musique bala pe na posa mobali na uti pe répétition concert aye combien amon pe feuille mon pe bimi to de feuille répétition ke kitoko ndeto mon orchestre ba Fabregas ya hérité o sentiment que musicien uti répétition to Francis Dibaya to Gina PMF azongi pe parler be mois décembre kabelier to la pe na posa marambo wana skobino bakabela bino banzele na biso baza bana batu bazana posa ye oye pe boye mais jango le moins kilomètre moi feuille oyo 470 salelo kono no lo baki 30 au sala bo futa fatigue sala bo bana posa teto ye la ba obuka ba 5000 francs ba 3000 oti répétition pe na bo 3000 moko ala na orchestre na ba benga ba nani bato balandara bato nani na otanga compone garçon mo Joris Konka il paraît sur l'ingénieur abengi nga na téléphone na message ni aokomelanga ke tala sima zonga moto na se na bi foza na problème pour le bananga bon yo bino bo bato bo la sima ya patron na bino bato ba sima na ye wana chaque fois so ye répéter concert nga na marco to ya ke pa na yo lobby dimanche soit lobby samedi ba émission ce qui a les concerts lobby ba émission mbongo ezate to zwe lokote awa aider biso lobby to leka TV to ko lobby l'orchestre na bino o pesa ngam ko lobby tata ba 5000 francs pour les TV na ebité so pona tsa méga giga so ina tsani na ebité ngabe no pianga 5000 marco 5000 do ba entourage nga ba 5000 ba 3000 ba 4000 ba to mbongo ba ngwa monite ke bino nde boyede te d'autre part bino bo participer na lukuta o esungi bino te moi na mokili nde to ala boye ngana lobaka bato ba lobaka faute ya ba bureau c'est faux eza na bato faute ya ba bureau baza mais ape na bato akola déjà bongo bureau au lieu sikoyo et conseil agende ka ser na ngamo auto lobaka oui mais na vie pe to mona mutu mususu soki akola na maturité te bazela ke pe bato beaucoup zele pe bato mo ba ya wana ba edikende ka lobi SM ouais bato wana ba kaka ko contribuer ma be likolo ma be mais ana ote bango bato ba osala mutu azala bongo te ba ya ko contribuer ma be likolo ma be talo moni orchestre ta ba batikali wana ba souffrir ko landa to moni ba leki na TV ba loba ba via ka ba Villa Nova na hérité ko sa jeter mais bino ba orchestre na bino leki na o bazana to sola na ba na o bazana to sola na bango ba yebi
bazo souffrir ndo monde ba ko tangisa ba bana te ba ko futa ba facture te to sola na bango ba do kema bosala bongo oh bazo kema ndo zo mona ba zawana ba msusu na yebisa ba za calme ba me ba loba te pour ba ndo yela moko no motanda ba biloko lobaka po yo bo melo musala on comprend ya ba ninga na bino musu ba menacer bino ba msusu bazawana ndenge na utolo bake to solo laka ba mais to solo la ah no ko salino bien ya il faut que no kaka mouvement pena baza o pe balongwa ka vent o balo benga pe babiso izara ke ndenge ni mouvement hein izara pena mouvement orchestre ye mo balo ba ke o ela copte eza pena orchestre eza entreprise ce que l'on a moi parce que on a lo baté ye mo ko lo ba ke eza orchestre eza entreprise eza copte ndenge lo ba orchestre batumsela ba copte mais ce que l'on est comme ça biso na entreprise en comme nini société en orchestre o yo lo baka mais toujours souffrir. Imagine toi, tu auras petit Miché. Tu vas appeler ça comme petit Binani. Petit Miché. Chanteur toi la imagine toi, petit on a ndima pena longwa pena orchestre. Ndenge bango baloba ya mutambongo. Akepa Patrick Beckham lay. Bango baloba ke Beckham a ne l'autre côté. Mais mutu alongo na ndako mutambongo akepa Patrick Beckham. Sikona na mutambongo. Et puis ministère moroté et belé animateur le roi Johnny Mbembe a ou pas faire biso kabo sabo kaba zagala alongwe pa na biso akepa lay nani mutambon plus de 4 musiciens balongwe chez biso bakepa Patrick Beckham. Il paraît que te ba fait babi ba pena pio ba à l'aise ba to so la te apena to à l'aise ba nini boy mais là lequel ngasko musicien ngo moko akenda e pa ya lay petit wana Miché à ça la voice mo na section ndule Nick Cheta Oliver Akiala Naik bino tout olingi bino atro na kata nini azolo bake ote faut à la reconnaissant l'orchestre outi bananga. Mais entre-temps, il y a l'ongo orchestre wana, aloba ke banane soki bakufa, ezapo ba pime baboya ki ko aider l'orchestre wana. Moi si na lena zemi ma passa. Et comique intervention rapide et singa bambongo. Et des intervention rapide et singa bambongo. Michel Longwabongo. Alongwa bongo, ayebi sangaite. Ayebi singa bi na bengi CG atindi asunganga ayebi singa bi na zela azoya rep aya rep bo akipa ete et comme tamo bo azo benga baba ayebi singa komi ko mbrier biso ba voice neza en section ndoles alobi ke nga soki bana nga bakufa eza pona orchestre wana e boya ko yedenga na moma pasi siko papa nga pe na bana nga bakufi pona yo ale na lekilo bito na sali audio na zo bisa mutu mo boye yo za bien. Toi tu vas avancer toi tu vas avancer ce qu'il faut le belo moro na ex patron na loba na loba mo banzembo ayembaka wana nani akoki kobenga butu yeinda tango etana ayemba ngo pena ndenga solo banzembo wana nzambe wana ayembaka wana batu ba osepela na TikTok batu ba olinga ngo ayemba ngo pena ndenga solo asela pena nzambe ndinga nzambe atanga ko question moro na tout na ouais. Si c'est faux, faux. Si c'est vrai, vrai. Ouais. Vrai ou faux. Ouais. Ex votre patron abino aza boss. Te pas na boss te. A boss te. Et pas na monnaie lorote. Ala mbongo te. Te a debriana. So ale pena lar. Ndenge na yebi so ale pena mbongo. Nde bangai oyo. Jour asuka kanga na osenga e au secours asunganga. J'ai dit à Auteur Ozala à l'obby orchestre wana yé pour les orchestres c'était Eza Iggy avec ses amis. Yo vrai ou faux Eza orchestre ou Eza nengi wana Eza na oloba nini yango na oloba so na oloba ngo Eza orchestre te parce que yana structure pena ma ndenge ezalelaka te on comprend. Structure ne tout le monde a un orchestre ezalé là quoi c'est vraiment que structure exacté donc ça passe pendant le besoin orchestre bozani ni pour nous ezaka lisanga mo boyenga na yaki na ba musicien na orchestre na lisanga ngo allez et bandi voilà
donc pour yo orchestre wana ezara lisanga lisanga orchestre lisanga bat basangana ndeka baba lisanga banganga nzambe siko wana lisanga banani tout les sous question pour ça vrai ou faux au bénéficier de l'euro moroté dans l'orchestre na bénéficier de l'autre côté yende muta bénéficier na vie nanga lelo mutako yela yo cop mo boy aux $1000 au lait ouais mais muto a pesa cop ya musala oyo o linga ma casque muta 1000 ouais pe musala oyo lelo e obando e comment memelo makambo moko boye 1000 atom so bosana bato bakabela ba jibe ba mbongo sera kala ya wenge ba jibe ba bosana bango mais soko tuni bango ndenge wenge bandelaki ba otangela yo histoire nde wenge bandaki na ba kufi batiki biso fumu delisa kenda pe à son âme wana vient na biso bango ba yebi histoire wenge ba otangela ko wenge bandaka boy do likolo banini mambongo na marqué na 4 orchestre wana ata bango ba kufi bato ba yoki histoire ba yo na ba image ngai naza parmi histoire wana d'ailleurs longwe pour na souffrance eleki na souffrir trop ce qu'on a bien orchestre maso ba memio matadi onde ba memio braza so ba memio braza onde ba memio nini Afrique du Sud so ba memio Afrique du Sud onde ba memio France on orchestre nini nande ni so memio matadi onde ba memio papa na biso to voyager to ke matadi mais faut mona batu niveau ba pour ça na pembe na nga bazolela ah ok matadi bato na liste ok nous chance na papa matadi yo bato ba okendo fele na ba camion diembeli bwa ke matadi ataku to mimoni si boyo koti na biso fele ke matadi yo zo ya otangila matadi fuza malade siko bato bandero yo biso ko ko milwanda kasi bato ka ya sima na yo wana te na ebite to msuba ba matadi ba la romona onte na vie na ba ngana zo raisonner orchestre ke ndata mo comme sous Paris yo zo la ma solo matadi to zo ende Luanda ok Luanda oyebi quoi ça va on a laissé Angola tabato Angola za Congo Angola na benga ngo Congo na benga Angola Congo même Afrique du Sud wana bakenda wana na mona ngo Congo même en France ya ndeko lobananga ok français okokana Gina ok des États-Unis okokana Francesco Totti drummer ya Villanova na ondima yo yena matadi orchestre matadi mwanda boma mbakana mboka moko boyika mbakana baluvuluzu na pesa bino ba contrat na bien faut tout na CG na boye mtasini yango na bakasangolo na pesi vient nga Richard Komba Majeko wana vient nga pena ebinde na botami na Koli avenue moko na masa na Bercy mwana bondo na katangengera yepe mo ba contrat mi tobeta côté kuna vie ya bien biso to banda otana ba TV ouais kenin to la batambo ba kabola ba enveloppe le seul orchestre où ba chena mutu ki futara bino ngai ba enveloppe wana na lo banoke tanke na simba yango te bon une fois na izala combien une fois izala combien na bo senso yala combien mais j'ai dit des émissions moi sala ki na okaki alobi ba sala système Jalmet balaxio 100 bon peso boy ok dans ndako 32 000 francs j'ai dit ya mutaloba ki na ebité so ngana zwa kana pele 32 000 na ebité c'est 32 000 na ebité na salaire moko zo na vie ya le rwandenga na travail na Congo c'est ngba futinga salaire moko mais si je me trompe pas mbongo yalaki na franté na obo sande billet ezalaki yale billet moko kaka yale na franté c'est que $100 bon yo mto bisa na ebité tom so qui là 100 50 20 to ngana ebi ebuzo azwa na mno sana bon est-ce que ngana kozwa $100 jidi de azwa 32 000 francs bon c'est que faut pas à moi 56 moi 70 ndenge zala parce que jidi de a bien funguli 32 000 si c'est ma Jalmet to ba beta na victoire tu boy pas tu boy au taliboy ba mboume tikali koto déjà to comme na suka ouais ce qu'il faut le bana ex patron no moro pour ba oba tikali baza pe bien o lo baneni a bongwana a changer c'est vrai pe atinda bino nozongana atinda bino bo wolo la maestro Fabregas oui to wolo la ata ba deux fois trois fois to wolo la pena to wolo l'album na ye simbité na ba direct na biso so ko total au monde ba biloko ngezali mais bino ngana la mta archive ngana la mta archive mamunyo sa lobaka na lobanga na sala e na bomba kango
na la mtaba chiffre to lola e pour album soit disant qu'album est simbité mais lelo tozoka non nguma tozoka nzembo nguma tozoka nzembo nani ya je me rappelle encore e bandela lovo yo to yo kona banzela kino liwa ngana wana ko tutango ekotaki déjà siko biso tozarati na album na biso ezarati bino pe boyemba lobi na jour na la nzembo mo réseaux sociaux yango to otalisa batu bazongela vie ya réel yango to otalisa tezo betate ede mutu koko sarate koko c'est un péché et betate omoni nini to yembela batu ke réseaux sociaux to bongola mitema tozonga na vie ya réalité est-ce que biso mam to ça to c'est l'influence à réseaux sociaux te tozo pesa image ya mutu alar menga na kati na okemba dobino mo mi ebela toi kasi de toi mbage tozonge la vie à réalité totika influence à réseaux sociaux mais biso mo la azonge la vie à réalité kaka vie à réalité on ya ndini vie à réalité biso ba vie à bana batu pour imaginer que ndeke to vivra bien à sala biso bien to lingi image zonga pena ke ero yebisi batu ke ba vivra bien biso pena kati to bi ke to vivra bien ngai pona sala mambo na lena ngwa ya ba malade na lena ba lifanto na ba rentrée scolaire pour momo ba rentrée scolaire alunga pona rentrée scolaire mais oui ngana ko lunga pona rentrée scolaire bana nanga mais bino bolo bez entreprises mais pour futa batu ba sala mambo bana ba sala mambo ba parler na bango entreprise nga ya ko lobaka et comme ki ngana bandole la vie nga boss éternel le big boss ya William yo sala me ba comme so mandia au salaire me ba comme so mandia o senga pe musala ngo oyo biso to sala interesa ya yo moko bo kende kuna bo signer contrat na bino bo zimbo na bino bo tina poche ali biso to ba senzi bangamba to leki na TV na Marco ngami la tinda ba betanga na sala émission na numérica na okita pe na boui na lobe na ngake succès na maison mère tanga ba pona héritier banani tout ça na ko manquer premier miela alaki wana ko manquer telega pembe sikoyo miela ala ina plateau miela tali bon quand même pas dans mutua ndena lobe bongo to mo sala ki pe passe na tara ba yo finga miel yo nyama li kofi bambu nzete pat na zokano ko pour orchestre wana na epe boy azo seka please azo bazo seka babeti ndeni ko azo seka muto pe na ta mutu osala nengo chabu ngelo ba mutu oya za mutu nengo chabu kasi ko mutu pe na ta mutu pe no sala na ka yo mutu sala na lobi na kawana onga na kutana na ngo osala ni oseka te bobenga no dire merci aya na ye babeta que le problème otala boyebo ya solo siko ozo ka ndenge ni o comprendre pour aller na passe na nzoto na yaki wana po yedenga pour aller na passe osani bendinga pembeni to solo litala boye CG soit CG PC ata samo boye akolandela santé ndé o bande pena c'est ka abisi ngabi et à risque à métier au relais lango au bénéficier dans mon orchestre est-ce qu'il a bénéficié non ngai na bénéficié non nenge uvandi boye ouais ndenge bandi orchestre wana abanda peso pe mbongo na maboko boye moi 100 moi 200 moi 100 papa montana so ba pe au dessin alors ba bibisele au visa France ba peso 200 na orchestre wana wana toko simba kisi ane pa ne odenda ozwa 200 na te mbongo mo na yebi na fanda Marco abenginga moi ba mbongo ya mike o Marco abenga bipaka ozapi ponga mambo kenda ko lela na ba e pa na ekuna na sala ngoti Marco mtalo sinyango troko kenda Marco na ndo lela ya la okende kuna kolela c'est trop dit mais ko bon kolela pe pona musala po aller na posa souci musala Marco zoka Marco akekuna Marco benga dia merci andeni ozab na bisina za na chaîne mo boyka na ville kuna na dikino mo après ça bina peso combien $10 ngamona ndaku na bimi na parler na $50 biso to ça ba sacrifice mwana na nga pena baliba sokola na zipi na mbongo fo basombele ba gamme complet na kendo le canal TV pour toi na concert to beba na mère alifanto mbongo ya mwana yoko le canal TV ta ba sacrifice nga sala ni osonga na otangela ba sacrifice nga sala so za mutu et le belo le roté faut le bela aussi
na mukolo mususu ka Marco oh papa na leke na 18e mais nazwi 20 balles et nazwi 40 29 ça mukolo mususu na yeba Marco benga ye na misu na nga ya mbieta bengi CG yoka réponse CG PC na misu na nga main libre CG PC abi lokwa bole la bwana lokote fanda na ndauti mukolo bozo tozo mbongo e bongo boleke mission naoki pasi ma misu linge bimanga fwe bima na niveau ya ozimbongo ya bagamu ya mwana ya bébé ogeleka nango TV mwana bébé ange ogeleka nango TV oyo kofuta te c'est choquant esalinga pasi namoni à tel point oyo olinga mosala nao me nzambe akopambola o amen ozwa mpe mosala ya bien amen kotala komesure orchestre na bino ekozala niveau moko na orchestre nini na ndenge otala ba orchestre na ndenge otala ba mouvement boza nde mona ba lei du maître niveau moko à niveau moko na Patrick Beckham Ibrator Mpiana même du côté financier te donc côté on a ku na roloba bato a ba orchestre musu baleka biso po to fanda na ba on to solo laka o mona pena oloba no ya neni ko bino ba bino lokote mais biso mbongo ebimakis Hollanda mais biso mbongo ebimakis oh bino besoin mbongo be mission to zwaki to fanda bwe na ala ebi papa yale ba porte parole bazo mbongo leka TV pa Patrick Beckham wana na Massa Elton même Elton a ebisa nga bazo ala mais biso sko tasko orchestre mtambongo meto ozwa rien to fanda bwe na réunion atuni biso alobi est-ce que ba porte parole ba futara bango atuni ngana Marco to répondre et tobi ko futa bango c'est trop dire mais yana ba mbongo mo rebima kana ba week-end pour baleka ba télévision ndeto monaka présent héritier Watanabe yekuta lobi msaba 300 na ba dadi mola chaque week-end ba 200 et combien de temps moi nous morelekaki entre dadi mola na ba frère na ye wana bazalaka na ye moi nous mo ekotaki ndepesa gogan moi méchant ndasala net kolela bango lino mais jambon ezonga to tangeli na ba monta to yebise de la forêt maison mère wera futaka caribou variété ba piroje ba kenda roleka Marco kuta souleva bi soit futela biso caribou variété to le karakuna na compte orchestre o etikali ba chaîne etikali biso moto bundaka nga nebise na bi chaque week-end wana soka ta mo mbongo rezo bima net ba vendredi et ko servir biso to potani sika to suka biso to bakisi alobi c'est bon na yoki bo bandozo mbongo tilelo jour asuka do futa batu mbongo ayebisi nga abiyona manko bo zwate to zombongo te to zombongo te pourquoi wana futa batu ba combien salaire na bino ba combien wana ba monta ba jidi ya ba zwaki yemta lo ba bazwaki so 32000 so 32000 francs lo ba salaire ngwa ba 32000 ndenge jidi ya lo ba ki pongo na zwaki yango te mona tanga monter zate do zwa 32000 en route yo pose na mona ngote ayebisi nga bibino bo zwate poni to zwate discours na bino na TV ke bien te na Marco soki lelo banzembo msusu wane betaka wane zape bangai na Marco papa dimanche koleka 4 chaînes à télévision et abla guitare à part bon émission to bongisa pe mbongo to kabela bana nzela ya balabala o basenga biso bala liboso ba chaîne o le ba bozwate ville a isolé dimanche abi yona Marco bozwate wana sikoyo bana da bazo ambrienga pour la rentrée scolaire Ozolanda bana bazo ambrienga même fourniture pamba na on sali yangote na yé pa na yo soi-disant entreprise et ça copté yo zolo bana est-ce que yo la bango pena biso wala ntaise ko bongo nani papa nebse lo moko yemoko biso bino bozwate Jones Tumba nebse lo moko mukolo moko na répétition ka kuna na kamwe na bono la main monsieur Bimi faut yo kapasi Fouebima. Fouebima. Na bonne auberge, si vous to comme na première. To fandi boy.
babenginga babi atendeza boye awa oyika balifan tout nde basakana wana banini il paraît que alors les bumu pasi bilomo babongo na ba mouvement o ya Congo surtout ba orchestre miké na linga tena lelaka ke ote mwana nga beli banini na sala ba jona te na ko créer na formule nanga mais na ebike e osali kambo lifanto na ye na telemeli ebo tara na lelele $15 na bise na bi presse na situation mondaine na zawa so tikinga mobulo na problème o za sérieux na lukaka $15 abi Dieu merci $15 Dieu merci problème ni no yo non ya 15 yo na $15 o le la $15 problème ni no ngozana na bi vraiment omonde to sala musalo boy ngana mako moni bato balanda ko wana balana ba mbongo te bakabela biso lokote bambongo to soirée pas na bango et alors on a 5000 francs non le bon c'est na émission na biso na bi na problème moko 15 kaka abi c'est bon OK alobi kuto alobi ka OK esili to fandi jour ango so zo voyager au kende mikilo a utio mbamo mutabimi akena ya kipepe ngate abimi akiti na se akoti na carte na tena bi au sabotage na nyonso nga pena sala na orchestre to bando kendene karabo na bi manadi pale muto chauffa na bandiko kita na tala boya la kota na car mamo chubu maître né chubu mbongo yo minimiser $15 mais au pesi nga paye 10 donc 15 wana malgré minimiser yango et komi pété koki si pété $10 apianga $10 chubu mteli tala $10 nabi il fait ça 15 ça bi 10 chubu ngo su mutu ya alinga $10 ngo alobi transport ezate ngane su na moto kana $10 bosuka ndeni na mona na bando kende wana ale loko au secours na biso tozo charge ane zongara na ba famille na biso ndo mona na biso soit ezongara na ba grand prêtre au bala na ba orchestre misusu net Marco ala pe nde ya wili musheni vient na biso ala pe via Marco net ya wili musheni akumuta orchestre na biso te ayaka pe mama ayaka kutute ayaka kutute alinga ngo peti ayo sani ya wili musheni asokola la tete ba lichina verset suluka linga verset ni ala ye pa na bino boyembi ale oyelelo outi Bruxelles toile non à Bruxelles bosala bongo papa ebo na lobo yo kate papa mambo ebele ya fo ya makasi no moninga bien nga siko na finga te mena la muta pembe muziki siko ba pembe na la no so nyo se bimi aliwa nga moni to suka awa ndeka o mona j'ai dit d'abisa nga boko ka suko imba pe ba chembele te 4 chants na concert leader voki te bon côté wana na on dit maintenant moi le quoi côté wana Voné Savala bon chanteur mais a caresser en des chants pesa mboti nga linga bat bo lobby pe maba mutu bola mutu pe o lobby yo pe leader sunga batozo travailler na bango baba ngamba na ote baza bana na yote o fosala na ba onde mutema no lingi baza ba parents ba père de famille si o ba faut ba bénéficier pe na musala na bango donc c'est un peu ça tozo pesara conseil tozo sungana ya wana te katifola ya wana te tozo sungana kaka pour makambo pe musique yango pe kende liboso et puis vérité faut accepter ngo pour apporter changement so o linga vérité te ozo se fondre OK na shit donc c'est comme ça na pesi mbote na batuto balinga ngai batuto ba sepela na Dieu merci mpaka si orchestre oza pour ça ya communicateur chamutu chamaele Dieu merci mpaka yo talent ayebi pe kopango nde kenda asala ngo pe kitoko. Donc c'est un peu ça. Je sais pas si vous avez des dédicaces rapidement. Et puis moi conseil, Europe ça peut président nos conseils. Ouais. Conseil déjà, il y a un peu ça qui met Toro Bandela. Té, ce qui doit ça qui c'est bon. Oh wana ayoka. Ayoka wana donc on a remercié la bateau
bazwi chance pe bazwa chance ya kotala émission oyo pour na bige tala na niveau mo ya liboma donc na pesi bango bambote bisika bazali na pesi ya Willy Musheni le big boss éternel akitarate ya Fanda Stable ya Willy Musheni Koda Mboka plus 243 na pesi mbote sika zali na pesi mbote na David Olito double caractère na pesi mbote na viena nga PDG Pablo Kini mutasomba nzembo na nga ondeka balobaka ke bafutela kinga kelasi me balinga kite na zwa na pesi Pablo Kini mbote sika donc vous allez dans la champ oui Pablo Kini mutasomba Pablo Kini mutasomba gang na le na champ Pablo Kini mutasomba kiango do asomba kite naloba asomba ki membongo yaki nanute da kanga gisha kanga déjà champ siko Pablo Kini pendant mutu munena apena ba problème belesi a gérer mambo belé à la fois a calculer pe tom susu azozela tom su album e beta po mutu asombi nzemba ozela album e sa succès kombo nekende tom su azela ki 6 album e beti nzadi tom mususu disque o beti nzadi te beta te 18 18 bon préparer le rasika quand même na ebite sko so batikali kuna so même avant na quitter na mona yemo komona mikolo bike mutu mo so atinda ilara na posa yembele nzembo na ebite tom so zo bimsa nzembo mo boy donc 18 tom so Pablo Kini parle ça ba analyse na ye aotala na nzembo na nga simbite clip nzembo na nga pe clip nzembo na nga pe si siko no ebimite asa ba analyse na tele que son a landika kamakambo wana ya PDG Pablo ye pa otala o sa calcul ngape na maîtresse na bi que no ko sa calcul ayebi da ke lo aliboso elo ke baisenga elo kilbit elo se baisenga ala nini na rep ayebi bien que Pablo Kini mutakanga nzembo na nga aotinda mbongo abaki azana kwanza aobongo lango dollar atinda mais na rep mo après rep atu na réunion atu ni ngabi bien merci yonzembo nani ko asombango nani asomba nzembo na monde j'ai comme flou PDG Pablo Kini oyebi ke mutasomba nzembo na ngai yo tuna na sombango nani Pablo Kini na mona ki déjà ignorance yona bete oye comme flou na longwa te na kemba mon orchestre mo boye na l'axe ke na noko na longwe na lingena na longwa na sika na za oyebi c'est ba vérité pour le ba vérité déjà na yebisa ke ba na yebisa da ba vérité belé. On comprend, il y a une vérité belé. Ndé na bimi, na fandi bien na parler. Na bien pour battre nous na longwe ya kokota na kotina mte na longwe na ona zana na parler. Na minso na parler. On comprend? Ah OK. C'est la vérité belé. Orchestre en air banda. Maestro Fabregas, alors c'est la biso ba vidéo. Il y a ba tiré, il y a ba nini, ba blo na biso o e beta. Na moment na Fabregas alors c'est la biso ba vidéo. Biso na orchestre na biso tozwa jeune mo Rossi oyebi bluetooth to matsake na podium to latise le roi Christian de Corne non na mona été mais non ala nsoto mike mulai Christian de Corne ala mulai bazwa Rossi bluetooth ba matise ba alinga pe manette ming yala za tuna rai balati chapeau balati Rossi lunettes Rossi a joué un rôle ya Christian de Corne ba tunesco ba question Viens, olinga biso te po ani. Siko garçon balati manette a répondre siko au leader na ye. Abi ngana olinga bino ndenge nini. Na la jaloux na bilos. Yo kansi ndenge bo voyager na orchestre ndeko na nga, bo lata kitoko bo zo basi ya poto ngana o sepela. Na moment Fabregas on sait la biso. Mais yebango papa S azala na mikili. Peut-être moi oublié Ibira Bangé Bappé et tout ça va tout moi trop. Tu peux continuer. Donc voilà. Na moment on ngam na ebisai. Ayo kangape. Na ebise po masa na ngona tangelo titilo o alngom na se akinda Villa Nova. Titilo mta ebisanga ayebisinga abi sola na présent na bino. Boss a salé promotion. Azo bundela ya ote poa. Mais ba vidéo ya zo sala. Ya o critica ba ndekone e komela ye to fanda ne na ebisa ye na ese na bi prise kata mamba ba Christian de Corne wana e sala bien te kuna titi lo benginga a ebisinga makambo e kata donc voilà batutu batali biso merci na bango bisika bazali David Olito dou de caractère na musika bana mike ba oma odongola ba mikolo ba oma obude ba mikolo e talika bino nde bubuda bato na ba rodongola bato bodongola bato ozanoka mwana muke wono bato donc voilà
David Oli, tu des caractères dans mon temps. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. C'était la Merci Paka. Aloba qui a mon loba vérité. Moté maneza banque te abimisi. Ba boss, ba patron, boye ou la retraité, ba travailleur na bino comme il faut. Ceux qui bo traité ba patron, bo sunga ba travailleur na bino, ba full boss na ba patron na bino, ezalara pour na bino moroté, ezalape ba ndego bo travailler na bango ba comme ba patron. Donc c'est comme ça. Je m'en tape et puis je m'en fous. Sauf c'est pelleté talio dans la nda qu'on a monté au monde dans la bino ngati dans le senga bino bambo. Donc merci na batuto balinga nga o batala rabiso, merci na bino. Merci na ndenge botali biso lelo to mona ni mikolo ko ya. Ayate, obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation ko la ardoise. Mais avec divin, bah invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Bah invitation en carton. N'a pas follow nango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon moi mon colo fait il a ta mabe. Maison divine. À Bossa Libinoté. À Tchelibinoté promotion. Angolais à Pamba. Maison divine. Bah l'ingambo kaboete. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow!